Panza Sango Congo. Si. Mikolo eza Panza Sango Congo. Ils ont Panza Sango partout par là, na Samaï, na Mabulu, par-ci par-là. Avec qui? Avec l'étoile. Wabengi, étoile d'amour. Je suis à toi pour toute la vie. Je t'ai donné mon cœur tout entier. Mami Longanga ya loboko ya mwasi. Et la couronne pour l'éternité. Palataya Olo, je suis occupé. Je suis marié à l'Embarracuda. Tes regards sans te toucher, c'est ça mon problème. Tes regards sans te sentir, c'est ça mon souci. Allez Barracuda. Bonjour chers internautes, Bandego Balinga Étoile d'amour, la fille à longue jambe, Ndeka Bomo Nakaka, Étoile d'amour à Zana Paris, donc Étoile d'amour à Zana Paris, Étoile d'amour à Zana Paris, qui n'a sorti officielle Nabiso, il y a le léopard des médias congolais. Donc, l'Obezaki vendredi sur le léopard. Après le samedi, on a rendez-vous na Jamouzenga, na Porte de Paris. Donc, nous sommes au coma. Et Stade de France Pesa Moussikate. Azo vanda na Nova Hotel Oezali na Porte de Paris. Donc, na ye, pour na kangae, pour na to solo la moi moukie, na posé ma question, ma rambele kanamboka, pour na maramba sap. On a ma combattant aussi parce qu'ils ont un combattant mon agresseur qui est en Belgique. Babé Massombo, agresseur qui est en Belgique et tombé bien. Jamouzenga n'est pas à Paris. À côté de un rendez-vous na Jamouzenga donc il y a un écho quand il a binoyé pour te poser ma question nyoso te ba impression nae et le ni yazo kanisa. Alors bon là dans la kati donc ndeka ezaka na edi no mange pendant ça on a commandé kabio moyebi donc edi no mange to kota to kanga Jamouzenga pour te poser ma question na biso. Allez à suivre. Je suis à toi pour toute la vie. Je t'ai donné mon cœur tout entier. Mami Longanga ya loboko ya mwasi. Et la couronne pour l'éternité. Palataya Olo, je suis occupé. Je suis marié à l'Embarracuda. Tes regards sans te toucher, c'est ça mon problème. Tes regards sans te sentir, c'est ça mon souci. Allez Barracuda. Ouais, bonjour. Boni. Ben ça va. Bien. Ben ouais, merci Naningo Ndimaki invitation là. Donc il y a une question bien opposée, surtout que vous avez place pour vendre pour tout sous là tranquille. Tranquille. Donc toujours un système là. Panza Sango Congo. Si. Mikolo eza Panza Sango Congo. Ils ont Panza Sango partout par là, na Samaï, na Mabulu, par-ci par-là. Avec qui? Avec l'étoile. Wabengi, étoile d'amour. En direct. Donc, moi, on a abordé ce gars vide, mais ça, la maca. C'est si longue jambe. Donc, il y a beaucoup de bazou à Bazate. Quand il m'a solo Mikolo. Donc, recevez, babi, nous sommes encore Mikolo, nous sommes encore avec étoile, moi, à Bordeaux. Eric, moi, maman Senga, tout ça dans l'étoile. Un gros bisou, toutes mes condoléances aussi. Tout le monde a matanga, donc toutes mes condoléances. Ben, j'aime bien que tu sois place au Vanda pour développer ce genre de bisou. J'aime bien Gaboni. Oui, ça va. Étoile d'amour, étoile lova. Si. On a la peine na yoti. Donc na y vraiment pour tout panzanteke, tout panzama pour batu bata biso, ba comprendre, ba yoka biso, taka bataya buza rare na kacha monde média. Bataya buza la amika ya ba Naomi Campbell. Bataya buza la amika ya ba to ba défilé ba mannequinage. Dégâts matériels babi étoile wana ba star. Tozawa. J'aime bien pour tout le bas. Donc, avant tout, bandana, nous sommes profond de la sujet au Penza. Nous d'abord merci Nandengo Ndimi invitation à Bisso il y a Panza Sango Congo. Donc, j'aime bien. Nous avons dernièrement na défilé mon Congo. Mais j'aime bien Neba aux top modèles, aux mannequins, aux sapeurs, aux businessmen. Aux anani. So quoi c'est ce que Mouzenga vraiment azanani. Ben na ba nous balanda Jean Mouzenga. Ou balanda mo actualité ou ba découvrir Jean Mouzenga.
Jean Mouzenga le disciplinaire ya basaper nyonso disciplinaire ya nation Jean Mouzenga en fait aza saper mais après sap dans mon nabiso to benga na sapologie sap mais nga vraiment na saper na au-dessus ya sap na juste disciplinaire pe na top modèle reconnu donc na défilé Jean Mouzenga vous êtes top modèle reconnu na Belgique. Ah d'accord, donc certifié. La Belgique certifiée, donc on est capable de reprouver en haut. Bien sûr, bah image ezali na donc ce qui est dit une image colo image à quoi banceler bino ton azoloba ezo leka. Jean Mouzenga keba polémique elle va botter l'émission et créer polémique, j'espère vous en avez preuve hein, vous en avez archives, ezo là ça vraiment que vous allez top modèle vraiment confirmé. Oui, vrai ezate combo que nazu comme on avait bambi nga top modèle T. Top modèle reconnu na Katia Belgique ba image ezali et dit na Roboa Kango bref Jean Mouzenga na ba chapeau ebele Jean Mouzenga azali businessman Jean Mouzenga azali moteur de ma sap na niveau supérieur parce que babi sap alléluia sap intelligent sap ya univers sap ya mondialisation mon lora sap comme jamais bimi et qui na monde planétaire yango tozo mema sap wana to le bibo eke sap intelligent est-ce que sap abuzo bezalaka différence ezanini sap intelligent sap abuzoba sap oyakala ezalaka kaka ke bato balati bazoyo bagangi ni balobi eloko te bapase message te bagage intellectuel bazo koaplike yango te koutilize yango te toza mposa sap ya lelo ezala teke sap kaka olati oye kaka toke na magasin osombi au passer message te mais mine de rien na coupe parole te mine de rien obi ke bien ba saper souvent bato bakasa ke bona ni bagage mon côté donc bona bien bato mo mayele te bazo ba mo bo sala raté bo passa ata na bino sur ça ce business ni bozo ba mbongo bo ke na soma ba bilamba bo la kisara est-ce que ça vrai eza Jean Mouzenga aye juste ko longa buzo ba wana en fait Jean Mouzenga aye ko lakisa na batuke sa père azaka mutu te kaka oyo aye osa émission de bandelti suka ezaka mongoya na somba kiboy kombo yo boy oyo yosomba oyo sala boy oyo les plus chers. C'est quoi la différence entre Jean Mouzenga et saper musu parce que bible que Jean Mouzenga yo longa ba buzo ba wana donc ça veut dire que aussi conseiller te quoi ba saper wana musu différence ezanini entre Jean Mouzenga na ba saper wana musu. Donc grande différence c'est ça que Jean Mouzenga tant azoleka après ça le message au boy ba jeune au bolanda Jean Mouzenga pona ko malwa Jean Mouzenga il faut utanga il faut que musala il faut que c'est innover mboka eza na posa ya ba jeune parce que jeunesse ndé à venir à lobby tout se professionnaliser dans ma domaine nyonso tout dans ba docteur et belé pour dans la assurance na biso tout dans ba mbila pe ba koti ya ba kobo ya ba congolais et da assurance na biso ta monde ngezo kenta États-Unis nge komi ba bango son ba mindu qui peut ba se protéger mais tant que tout dans ba docteur et belé te na kati na kati ba secteur wana ou ko bela pe ozu tonga moko boy pe mystique parce que assurance ezate mais so mo ninga no mutu wino a traité na kati mindele et pe ça moi assurance mo boy yango zo mona que Jean Mouzenga ala koya ko épingler ba blog ça très important na kati ya société très important na kati ya vie sociale donc yango na différent na bango langage au monde pas sa père moroté bagage intellectuel au monde pas sa père moroté yango ça la différence que Jean Mouzenga ala ko bango te Jean Mouzenga ala likolo ya sapologie yango na mebenga les disciplinaire pas parce que ton ça moi ni ba année 2009 tu tourne na 2010 ça pisa ki na ba mbrier mamo mpe moyaka ni ma pe bato papa mape amda ba quand même ke botonga bokanisa mboka examen kwa nakini mais bato beli ba kotaka na buzoba balanda parce que congolais atala mi côté négatif atala côté positivité mais mutamne ça bon ke botonga bota maele bosa moi li gablo na yo ça makamu na yo mais congolais azotane kake mvata mankoko to bayaya OK tant ba goto ba bayaya zo batonga mais azo comprendre lelo yo mes slogan mo ezake prenez-vous en charge mais ba comprendre que qu'est-ce que ça veut dire prenez-vous en charge prenez-vous en charge ezake tous indépendance na biso to dans la indépendant na domaine nyonso. OK ben merci Jean Mouzenga bino ba fan de Bolanda Jean Mouzenga vous comprendre message Jean Mouzenga n'a pas sabine le bibo et que faut tanga ba classe faut sala
botonga bandaku bosape makamba minene pe na bamboka na biso donc eza ateka ya buzo makamba buzo besili donc un sapeur siko le jour d'aujourd'hui si on a landio bien Jean Muzenga ke un sapeur fa comme siko un homme intelligent. Bien sûr, toi, on il y a sapeur intelligent. Tout ça, on il y a un sapeur comme ministre, un sapeur comme avocat, un sapeur comme passer le roi. Est-ce que yebi ba sapeur bazo ba pe bazali yebi na ba entourage na ba sapeur na tuna ya bazo ba pe bazali. Majorité, c'est ça le problème. Majorité baza bongo. Donc si telenga kombote ata moko mibale. Na koki na ya wate pona cité comme mais na ko interpeller na communauté mobimba. Il a ka uniquement te pona ba sapen. Mais na za sapen na zo passer message na ba sapen mais automatiquement na pas dans communauté parce que na za sapen na za disciplinaire communautaire. Na za donc disciplinaire donc il y a ba sapen na communautaire en fait. Donc Jean Muzenga na été pour tanga oboy mais nazo épinglé juste que ba comprendre que tout ça pour ça y a avancement moko boy quelconque ndenge soulevant oyo tolo baki na lobi karate ka ke pour na tonga ni quoi ana mboka ndeza danger te pour nazo ba mingi pour ba comprendre que na mboko to fandi o to résider il faut tout tanga. Il faut tout ça la formation. Il faut tout se professionnaliser dans ma domaine nyonso. Dans na bâtiment na ni na nyonso na électricité na jury na nyonso tout se professionnaliser pour na avenir ya Congo à lobby. D'accord, merci beaucoup. Congo eza na yo eza tanto le ba toujours pointer mutu mususu. Donc je Muzenga après toi yo tanga mais avant que le ba opesa baninga conseil. Faut yo moko pe oyebisa biso est-ce que Jean Muzenga tanga Jean Muzenga za na diplôme nini na poto. Jean Muzenga sala musala nini. O ko pesa baninga conseil, ko pesa baninga conseil pendant que yo moko pe la mususu non pe na kata ya ba méthode en oti. Jean Muzenga otanga na le bino likamo boye est-ce que yebi que Martin Luther King est atangaka? Ah ben Azaki quand même l'homme sage, l'homme intelligent quand même. La sagesse ça vient d'où? De Dieu. Donc maintenant mais on a une compagnie que Jean Muzenga tanga na été maza l'homme sage. Yo na lobi nini que na lobi boye natanga Jean Muzenga a diplômé na commercial. Diplôme ya poto ya Afrique. Ya Afrique natanga na Afrique natanga na poto te. Na poto to. Mais pesa biso bisiko tanga na Afrique université en haute. Po ba yeba po esa polémique té. Kwa na poto to ça juste ba formation pour na se professionnaliser. D'accord. Donc ba formation ya ko complétiser le coup la ba formation ya chef d'entreprise, ya gestion d'entreprise. Oui. Vous allez juste ka ko connaître domaine wana il y a commercial mais en même temps tout ça ba formation sur le roi il y a marketing et tout nous sommes dans na katika pona kubisa mayele ndenge nini na komema business na et la planétaire parce que dans la vision locale dans la vision planétaire pour na conquérir le monde donc yango naza pour ça que naza ko interpeller na ba congolais nyonso et donc ça que il faut te dominer na mboko tozali et ça été ozonyo kwa mawa ozola la esika mabe pour vivre ka bien na kin parce que o ko fa lobi pe lilelo donc tant ozo ko se priver vie pour vivre bien na mboka na yo et ça vite parce que Bible lobi boye où foulera le temple de vos pieds je vous le donne en possession. J'aime comme sous pasteur. Donc ça veut dire quoi? On est là et bandeli la sagesse, la connaissance c'est le début de la sagesse. Mais la sagesse est plus forte que l'intelligence. Nous avons un télo mais sagesse a un côté. Donc somme de monnaie à la sagesse faut bangaye. Ben Jean Muzenga, autour de ba point mon très important. Au Bible ceux qui mutaza na sagesse faut bangaye. Bon siko nazo comprendre pourquoi kota na délire ya bitumba ya ça plutôt monayo na ba émission mususu pendant que le Bible qui usa l'homme sage mais yo il fallait leur kota qui na milieu il faut ça neti bangote il fallait yo koto pesa bango conseil mais yo moko kota qui pe na buzo ba neti bango ils na sensité makamozo lo ba ils na sensité za corriente parce que za bizarre le Bible qui usa l'homme sage yo moko qui sagesse son tomono tout na ba émission mususu tomono na ba site mususu na mona qui sagesse santé je me le bini pour ça kadi kamalando ayi makamna zoloba
donc papi mokeki na kati ya London na imarama na azo pesela Dédé Matende et Matendesquin Mama CC général de fois on vient à matumona djene donc bakolo bamposo bakroko donc en fait nana lobani donc pour na kambo question tunela maman na question mo elengi bato bala nanga so bayoka bien pourquoi na kota na monde sap baloba boye pour na okanga mona ngulu faut kota na poto jamais okanga mona ngulu ngana yoka ibongo tenga na yoka saper moko alobaki boyeke jamuzenga azai malanda ngombi donc ayebaki loko osala te jamuzenga bandi ko luka moyeni nya yebana akomo tuna ba question na koyebana ndenge nini après a contacter saper moko boye pour saper on comme ça il t'a foulaye et saper on sikola ka boa kisio sima yo moko lobi boyeke tikina ndolanda landa mona sima donc na minute saper musu ba mona ko malanda ngombi babi que monde dans zaki ayoti liko ka koluka koyebana yango yo côté la monde on lobini pour na ça ozomo atike makamwana eza na contradiction na kati na mda luka ye so na sa nini wana bref eza ba faux masolo ba faux sujet parce que jamais Jean Muzenga a luka mutu jamais Jean Muzenga folama pas musicien moko bona da produit un musicien te na da produit ya musicien na qui pèse musicien lamba benaza nalala na ba studio pour ba ngai donc Jean Muzenga aza muto na se valoriser ngamoko on a mokilezo reconnaître valeur nanga par rapport na ba travail nanga donc Jean Muzenga na différent par rapport na bango na côté na monde sap parce que bozo bezaki trop ba saper ba petite ndakalisation ya ba saper ba bimaki belé alati moi question Gucci moi t-shirt abandi abandulu ganga belé mais kasi yo pour ça qui vont tina mission cela qui olati Robin wana mulai wana comme ça olati pièce no wana mulai comme ça et tout obimi peu au bengisi ba confrère na biso pour gangi ndeni ko critiquer baninga pendant que yo moko peja muzenga pe OK d'accord mais tout la d'ailleurs muzenga bien bandeko donc en fait des années donc tant na mona ki ba buzo banyoso wana hein parce que ça peut banana na dans tant basala ki kwa lisumu bazo ba matiti ba mizipi après les titres maman donc mali les non je vous ai on sait que ça donc nous va dire que adande mutaspira kayo ça peut banda wana donc tant malele ye balugini babo manyama nyama nde posoye pour ba mizipa pour na malele donc ba génération il a de ces bandas oui parce que tant to bota mutaou etangu mwana bimaka bazo elo alboso elamba pembe pour ba zipaye oui parce que to zipaka nzoto likolo ya masumu donc yango to zipaka nzoto depuis lisumu salamaka na jardin de yango moni ke lelo bit ba versa soyo pona lisumu to bit ba donc pona lisumu donc en fait ouais quand je vous ai bien installé ko yinda lelo c'est chaud donc en fait ça peut évoluer nango mais tant ba petit ba ndakalisation ba côte na ba sap na fan na parler na tel n'étudier na moni sap depuis banda depuis banyakos ne baloba banyakos depuis mais là on a besoin étudier bango za qui fanatique parce que c'est au vandi na télé obi na zota ba petit wana comme ça et tout ndé ba basket na ça veut dire que za qui fan bazo inspirer yo ce ko ba benga ce qu'on a même la ce qu'on a méthode nini fanatisme zelo mususu na muto aza ko sala analyse zelo mususu donc yo bando c'est analyse et ba bien expertise ya terrain na monde commercial na biso soki na na diamant il faut faire expertise maintenant soki na sala magasin faut faire expertise ya terrain oyo que soit en fongoli magasin nanga est-ce que ba client ba mloya mingi donc na sala expertise mais parce que maman sap nanga ko to banda kala mais na mona trop buzoba na mona ke e uzala e udimnenga niveau nanga na niveau sap e udimnenga mais na luka méthode o ba niveau nini na luka ki méthode makamuna nazolo ba comprendre et belo yo eza de mona ba saper OK bien ba saper ba comprendre j'aime zinga tangu na sali expertise ya terrain na moni ke buzo bezali depuis ça pe banda discipline ezala raté d'accord yango
bato nyonso azalaki na droit na monopole okota koloba loba ntango Jean Muzenga ye lelo oyo oui diminution ya bémission oya koloba papa diminution ya muta ya soso keshi nange yosomba immeuble oyo diminution ya les blousons les plus chers mais j'aime ya nini nga danger et comme lelo ba moke na ba page mais j'aime ça pété les yo yé et comme on démodé ba tiki na bango yesko na retard démodé zali ben le monsieur na retard depuis à date bo manzo moi ta zongo sokeli solo e buta na da de to bo manzo to pour na zenga lo ba bini makamo ba veste le blouson le plus cher ici li et diminyo so do ba to ko ma poile ke na nini na émission azo boula lo banini parce que na même ba bar très haut donc to défila ba image de défilation ezali to kota ba revi oh là là to kiba Monaco mutamna ngana mo hélicoptère mo muke mamuni hélicoptère bombarda ba hélicoptère bombarda ba Irak ba Syrie donc yé mo na kati donc autrement que toke na Monaco to lena ba millionnaire to lena ba donc pas millionnaire mais multimillionnaire j'aime tu ba boyeke ouais monsieur qui hélicoptère à Mokié j'aime zengo tu ba là ouais monsieur qui hélicoptère à Mokié mais yusko no ya munene j'aime zenga o ciblé nan yebisa o ciblé nan nazo ciblé mutu te nazo ba réalité fait o yesa na kati ya communauté parce que biso to yebika saper moko ka mutazo a loi qui hélicoptère pour kene na Monaco donc pété atuna ne akenda na ete wana zo kosane atanga ne ka komo ya Monaco pamba azuneka mwa nini alueneka batourner na confrère na yo batourner mo kaka nini bakiti na bango ba ye na matanga ya papa Wemba donc wana kutu ozaki wana teloni la saka mais image ezalite mais parlons de toi Jean Muzenga balobi boyeke hélicoptère no pekena ki mona côté ah bon et kende mona côté balobi boyeke au loi ki hélicoptère au loi ki même pas donc babi boyeke mutu soit babi non babi mutu soit louer hélicoptère donc na piste ezaka na pilote mais yo ezaki na bato belé donc ezaki ki ta prêta ki hélicoptère wana olinga osaka ka manjar comme ça là et tout mais au bouja ki pété babi otikala ki bisika wana y a peu ba photo nyonso publier que ça qui peut polémique hein donc ba photo so publier que la sakozaki na Monaco balobi boyeke tout ça là c'était faux hélicoptère no babi bouja quitté parce que y a mutu ya musoso babi be ya ye pumbwa ki mukile mona ki mais ya eu pumbwa quitté pourquoi mais problème est été edino babi migolo elo do ça appelle hote babi moi migolo babi slogan migolo babi et ça appelle lokote et ça appelle lokote mais ya Jean Muzenga pumbwa quitté mais ya moninge pumbwa ki nyonso nanko bazo tala Jean Muzenga nanko bazo ndima pe nanko discipline côté bango nanko Jean Muzenga kanye monde nanko donc Paris Bruxelles Allemagne Suisse fléchi nanko pona Jean Muzenga image ezali edino image aobwaka image ya ndenge na kendaki parce na kene hélicoptère aller na retour aller na kendaki tozaki moi groupe toke imena retour na nazo ngamoko na pilote donc parce que Monaco bato bele na moni ba confrère na yo na concert na yo ba wuti na Monaco ba ke na nzela ya nini o ya makolo parce que Monaco aéroport est raté o kita na Nice a partir de Nice aux voitures au côté makolo on a nzela ya mutuka les gens Muzenga na hélico na kiti na Nice na avion na zu hélico ta kaka wana na aéroport ya Nice ba to ba wuti na Nice ba yebi donc aéroport ya Monaco ezaka wana ba benga hélico Monaco ba bis eza wana ezubino mimino tina piste ya nini ba image ezali na donc ngai Jean Muzenga na kelia na ba multimilliardaire bato bazana ba bakebu ba moyebi bango ndenge nini ba multimilliardaire wana donc badina bongo ezali kambo étoile na étoile lokola kombo na yo c'est pas donné à tout le monde donc tozo me ma drapeau à Congo musika ndenge mo confrère lokola ndenge na so fali azo abetanzo na ba Erkeli na ba Hilary na ba nani et tout et ça la fierté ya mboka na bunanga ezake na kete ba Maison Blanche na ekuta na Trump na kene na kuta na pape
nakena kuta na reine d'Angleterre tokuta topesa bambo de peto tofani peto tolier wani za boule na yo ba makam na ngai donc linga o na reine Elisabeth naza pusa ko beta na soto na bato ba diriger monde naza pusa te naza saper ngana ntaba je vous enga nga saper localité nani mtaza saper ya ba fête te naza saper ya ba terrain te ngata na ya terrain ya pona na à l'aise na bike na moi venant simple comme bonjour je vous enga no ba kiyo kenda terrain te bien sûr na beta tour mais rarement et alors pourquoi il besoin saper à ba terrain te puisque que na terrain là ta rapé donc on saper à ba terrain na terrain na beta t-shirt abena simple relax et est-ce que rouler en tabac mais je muzenga oyeba ni tanke mais oyeba ni tanke nani je muzenga na minute oyeba ni tanke nani oyeba ni tanke saper disciplinaire en quoi eh ben saper mais préciser obe ça na discipline na minute discipline na comme ya nation net net banane sikolingo baboye ke yo ndingo zana je muzenga donc ozo gérer ba saper de na minute on a c'est mon discipline. Le monde est sous contrôle. Discipline ça d'ailleurs ça non. Ni sous beau comprendre. Binon de boza bien assis pour beau ta la histoire il y a makamune ngimda don ngezala kinana ngezo kende. Binon de boza bien assis pour bosa ba analyse. Mais tellement na monde na biso ya lelo ba vrai chroniqueuse bazate na ba vrai journaliste bazate pour ba analysaka ba fait. Il y a makambo esa na kati ya société zaka aya alobisi muntu non bezo landa bino jamuzenga attention na ça d'accord na to landa kabino mais à ça la analyse mais tout ça analyse mais to comment on est comme ridicule jamuzenga to zomo on est ridicule hein to ça ba problème na ba mboka na biso comme ça et tout donc to vandaka tout ça ta analyse ya mboka na biso Congo te comme ça et tout mikolo so bana bazo kufa ba maman baza violer ba nini to bana ka osaka ba analyse ka ya ba saper bozo bunda na bino bitumba moko eza na sensité bitumba bilamba to mona jamuzenga lati biso soki robe soki nini ozola ka ba catalogue ba saper mususu bosiko bolingi sko to ça ce analyse pena makamba bon vraiment jamuzenga tayo moko zo mona to yobi boy ki oza discipline hein au moins on est ridicule surtout na ba âge na bino hein omoni na ba âge ozolo bawana na zo so Jésus ko fa na combien na 34 ans oui donc tant Jésus ayaki avec une discipline avec une lobelo kola ba pharisien te ba docteur ya tamona te c'est pareil avec Jean Muzenga tanga na ye na ina langage mususu yango etroublé ba tebele donc mais langage no jusqu'à présent os expliquer ngate langage en ligne parce que qui ridicule on te trouvons capable biso bande ko na biso ba noir pourquoi mindele bazaka na ngote ben article au micro cas ben exprime toi donc tu la ngata na loba donc eza nini mais ridicule nga na lobby que bino faut ça l'analyse mais ozong singa na point ya mboka oui ok pour na loba mboka tous na babiso na ba musicien na politique na sport ezo donc eza ba contenu ya mboka bino bozana pour bosa ba analyse soko sa analyse ya monde ya sap et le but que bosa ni mboka ezaka juste que o tcheba point sur les i oui eza musana na bino ngana lobi en par rapport na bino mais yo donc Singapour na eza quoi donc ridicule te ezali culture na biso sap lelo eza culture na biso to linga te malgré tout ça bista mondele mais eza culture na to adopter ngo banyo bibe margué sa publicité mondele donc ngo ba kelé ça sap sa publicité mondele bien sûr mais mundele mo ka yusu mo dia mundele déjà alati gobos abini en sanga na ti gobos ben c'est bien biso to zolo baboye par rapport ya biso to vivre lokola ba star lokola ba famille Kardashian ba laksa ba bien na bango de ndenge biso to vivaka mais alors dans ce cas là pourquoi pas bengi sa caméra que yango nga na yesko na mona sa na moni ke bazolo laksa bilamba mais balaksa ska balalaka te balaksa ndenge ba vivaka te vie familiale na bango te balaksa ka balabala c'est ça ce que Jean Muzenga amonaka eza un peu ridicule yango discipline ezo corriger makambo nyonso wana yango nde musana nga yango zo ngaki ba diminution ya ba nini ya émission diminuer que mutako mi poisa émission mo banga aoya oloba nini okolata mi oloba nini ngala sepela na nord de Paris a ebi ko s'exprimer quoi nord de Paris alobaka
attendez on a Kim na c'est pour la ninga ça émission na ye do ninga idolo ngata la fond ya mutu na talaka buso ba mutu na talaka fond mutu alingi nini na vie na ye na linga ba point positif na ye parce que alingi principauté mais maintenant on comprend yoté non on comprend yoté olobi boyeke olingaka frère na beaucoup à Kim ndenga sa émission na ye ce na landi o bien on le ko to ebisanga ba point positif na ye OK olingango mais au scolaire olobaki tout à l'heure que ba misu ba laxi hélicoptère moya mikie mais ali on a confrère auto cité que olobi boyeke olinga parce que les gens pour pas comprendre bien Jean Muzenga zo osani muto azo yo bake blouson de plus cher on ça pas de son immeuble makamon na ligne ngote ya on azo ya ko beta na ko banaliser makamon so wana peut normal pour congolais comprendre que nyon c'est possible surtout dans ambition na vision nyon est possible que mutaya ko traumatiser batou parce que à la moi chaussette mo boya gobo sabi te chaussette so mai nini kwa commune ya nini kwa ya ngaba et ça l'a raté. Donc on se reprend n'engi pour bayoka yo. On s'en n'engi pour bayoka yo. Mené nazo babonde don les canana don à travers ba micro, à travers les émissions, il y a on nazo ba que système état que tout soigner image. Mais pourquoi yo mon côté faut bandango appeler ba mona que Jean Muzenga a changé méthode, biso pe photo le casco to landaye. Il y a on kaso mo ata méthode oyo tozo beta oyo ba émission boizalate et le belu ezate na kacha so beti na ba saper no so le belu ezate. Et le belo est capable Jean Muzenga donc et donc le belo des olaxa que progéniture à lobby et olaxa que ba jeune ba cause le belo yo parce que tant on a ko sala ba publication ya ba nini na ba groupe ba ndanda o nyorango mais lelo yo ba donc mo publier na ba groupe donc pour comprendre que Jean Muzenga mon a déjà loin donc Jean Muzenga ta moto ya na 5 ans d'avance ko le kabango na so bino que ba jeune lelo ba pour ça il y a avancement ba jeune lelo ba pour ça il y a ba entrepreneur ba indépendant un peuple où ils sont indépendants c'est un peuple fort c'est un peuple où il y a aussi une économie en mboka surtout aux zonga ya mboka ne otulu belanga wa ke to kansa kwa mboka mama mboka ya ngona na azulela na donc na azulu ba a que tous en pour ça il y a une communauté fort tous à te ba tous est belé na Europa wa mais tous est impuissant tous à les belé mais tous à puissant tous à indépendant tous à na ba boutique tous à na ba alimentation tous à na ba boulangerie tous à la restauration rapide absolument le ba marocain le ba libu donc n'a pas posé avancement dans la communauté c'est ça et c'est que Jean Muzenga azo ma boule naé boule moins élargie boule moins universelle. OK ben merci Jean Muzenga ba fan de nous balanda Jean Muzenga boutio ka Jean Muzenga bibe sape et lobité que faut de la zoba soko lingi na kolata mais faut de la mayele faut pe ko za pe na ba idée faut ko somba faut ko construire ko bossa na pété que au sala et loko moya ya normal otika pe loko mo pe ya bien pe na banana yo. Donc Jean Muzenga to lobeli pe beaucoup sap donc passant un peu sap donc prenez ba vraiment que Jean Muzenga ndingo lobi que oza penza que mtamayele et là on m'a touché lui est-ce que batomé na mayele ne batonga moi bien moi na mulai na oboyende to tonga mayele na moi koza rien à dire donc donc Naomi Campbell quoi. Ah ben merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, ninga babé et là moi touché biso il y a pas longtemps et l'équipe na mboka na bino Belgique ba attaquer ndeko na biso mo ya combattant babé masombo ndeko na biso frère na biso mo ya combattant babé masombo et ça biso passe minga et là nini tant que Jean Muzenga ko loba pour na histoire wana. Ben, bon, tu as côté ce monde politique, monde combattant, politico, combattant. Donc, nana lo baka ka esenga moi boanya esenga moi sagesse belé quand on dit que l'homme de la sagesse. Donc, malgré ba appeler côté belé, maintenant il y a mabino après. Ben, pour na frère so babé masombo. C'est ça que a une menace d'attaquer syndrome pas te belé c'est triste pour tout le monde biso na biso ba congolais toujours bomba na boye
mais balobi boye kezali bata fali nde bataka kiye. Mais est-ce que zomona que ceux qui bata fali bataka kiye ils trouvant que action ana ceux qui bata fali bataka kiye ils trouvé que action na peut-être ça faisait normal que entre biso comme ça to comme na niveau ana. Onga koloba na ba combattant nyonso ya Paris, il y a France entière, il y a Belgique, il y a Allemagne, il y a London, il y a partout au monde, Soudaf, partout. Donc, pour Najan Mouzenga, botiga makambu yango no baki kokongolais ngo boke la batu poisse. Kwalika mo vi na ye ngo lo baki te abongite parce que tata moi sindoki. Non, so za courager toi courager te. C'est ça tout dans quand vous êtes dans le domaine nyonso na ba fait ya société nyonso. Botika la fali bato fali pe à côté na te babeta babe masombo de loin ou de près. Donc ezali kamuya ya ko chamai na kacha vino pona ko temporiser vague oyo toza na décembre en plus. To c'est boye ba toza na décembre. Tant oyo esenga ba sacrifice belé. Bo comprendre vent oyo beta na temps oyo. Botika makambu ya ba confusion, il y a ba guerre d'esprit, ba guerre tribale parce que na kacha combat guerre tribale koti makasi. Donc tout ça pour ça Congo za Congo moko. Congo tatabo maman moko un Congo fort, un Congo uni. Pour tout avancer. Ceux qui combat Isaïe qui lobby et la moussa qui battu et y a qui na réveil, il y a conscience. Mais pourquoi les combats et comme sous car arme wana et comme sous arme ya ko détruire conscience nabiso na réveil nabiso. Et ça vraiment passé ceux qui battent par moment porte ya combat ceux qui ont un problème na mutu aye na ngona kwa nzela combat pour benga muninga ko labu pour salir muninga. Et ça passe donc ngai pona nga na do condamner yango donc tout ça vraiment ba congolais to yeba ko traiter maranabiso à l'amiable avec toute sagesse, avec tout amour, il y a moi na mboka, il y a moi na donc il y a patrie. Oui, j'ai une question est-ce que vous trouvez que les combattants baza un peu dur na ba musicien? Est-ce que Olingi va largir un peu, va dire que les musiciens comment dans la liberté mais pas trop mais comment dans la liberté ou vous trouvez que les combattants baza na raison à 100%? Au commencement, on a raison à 100%. Mais dans le système DG en Boka, ou bien la méthode de l'école, ça moana, ou bien na rigueur mon côté. Si moi moana comme cola, il faut changer et si on bêta moana, il faut qu'à côté ni ko bêta ou bando sur la quoi na moana ou bando sur de tout et de rien pour moana comprendre yo. Mais si on bêta ka moana, ou bêta ka moana, ti moana zo cola moi te ou da quantité moana. Donc ngelo banini que faut système échanger et donc et endurcir trop système moko monotonie c'est ça comme na kacha combat il y a un moment qui embrouille contre na kacha combat parce que monotonie tous en a posé ya combat que ba marché ezala nango toujours ne continuer mais ba lobbying ezala batu oyo baza légué na ba combattant batu ya bwanya ba oyo ba oyo ba koma batu ya mayele bakota na ba parlement parce que tout a représenté na ba parlement na ba parlement union européenne et si kaba ya ba yesra ba congolais ali mais to kendaka te congolais azaka toujours mutanganda ato wokota kacha komba okaka bo sangani ka buganya bozonga bandako mais bon comprendre il faut to kota na ba parlement c'est ça vrai lobbying c'est ça vrai combat donc il faut système changer pour na ba musicien ba koyi kolongola pe équivoque wana musique est nous les bêtes na Bercy plein à craquer mais ba combattant ba mati ba passer message et comme ça mais que collaboration na ba musicien na chaque et de comme le mot la vie que pour na ko veillaka peuple toujours et comme il combat vie ça te combat pour na donc Kabila dégage. Est-ce que wana te attention so Kabila kei etikali elo moko a vie pona to s'entraider biso na biso o alembi atongo muninga oyo a esprit faible a pesa muninga force pona to da un Congo uni un Congo fort un Congo ya développement c'est ça.
Et merci beaucoup. Confrères combattants, mina miso combattant des cas, j'aime zenga utioloba. Tobo santé toza pe biso miso ba congolais. Tomona ki chanteur na biso Fali na fra na biso combattant mamba bo et salami et sali biso pa passe makasi. Donc on a j'aime zenga alobi boeke bo meko koma un peu large. Ité ezaka simple demande. Merci. Pour changer système. Donc il faut un système changer. Le temps déjà moi déjà ça collé à mes na fimbo en dehors ka sumingité. Donc là qui est changer ce système ya combat comme combat intelligent, combat ya solola, combat ya bandeni ya ko peser batunion ba se retrouver. Donc munyo so a pratiquer domaine naie. Donc musique me rappelle moi d'emploi donc batbara d'autres mota wese bayara na poto ba mama nganda na biso ba tekaka ta lelo ta musique kati ba maison africaine belé kangami todo sala analyse en la kati ya société ba restaurant belé kangami ba journaliste belé ba koy faillite ba maison de production belé koy faillite ba maison de vente ya ba disque belé koy faillite. Donc bozo comprendre makambo ezo sala trop toto créer kana kat na biso. En même temps ndambo to na poto batelango poto bakisa te ndambo to na ngo tozo bomayango. C'est ça bozo ba ya biso ba africain. Au moins soulèvement populaire ba faut ba panza ndako ba to ngom moi immeuble moi bien bino boké bo panza ngo. Est-ce qu'on est à bozo baté bo se soulever pour na bengana mais pas pour na robeb samboka. C'est ça tout là pour ça ya intelligence ou on est côté en katia peuple à la peuple moins instruit. D'accord, merci Jean Mouzenga, puisque tu viens de dire que tu es un homme multifonction, un homme qui connaît tout, donc un homme intelligent, je salue quand même ton intelligence. Qu'est-ce que tu penses par rapport à l'élection Koleka le 19 décembre? Pour les 19, entre guillemets, total et la mboka, préparation, il y a pas les athées. Jusque là. Bah bureau, il y a vote, il a placé, il y a rien. Donc, tu évites une transmission, il y a pouvoir aux ala. D'accord. Respect, il y a constitution, ils a bafoué à l'œil nu. Donc, pour Nanga, le peuple a mis en charge. Mais aux autres mise en charge dans le peuple a cause de mise en charge dans le peuple a système Zaraka pour peuple mokonzi. Donc soulèvement populaire parce que na régime na biso ya africain na zo battre somme d'affaires na pouvoir égoïsme ngwa ndenge nini kindoki ngwa ndenge nini oyo mutu fada kaka yemoka da président o linga sukotika te ozo bosa ke o sada o na bana o na progéniture na yo o faut garder o sauvegarder o lingo kanga pouvoir titan kufa o bomana na descendant na yo. Donc nazo comprendre tout kende wapi na monde o ya 2017 tout kende 2017 mais Afrique ils ont vu le tout dans le Moyen Âge. C'est pas normal tout ça pour ça président Kabila soki aux occasions la émission be batunaye ba luka vraiment ba conseiller que zo conscience vraiment que bateau kufa déjà belé na ba beni toto kufa déjà belé na ba Goma ba Kivu ba Butembo sans ko compter ba kufa na banzela ba Maroc, sans ko compter ba kufa na banzela ba Grèce, sans ko compter ba kufa na ba désert ya Sahara na ba kufa na poto awa na ba Paris awa ba ambassade na biso ezawa ba chancelier biso ezawa et ça la recensement ba congolais ambassade moko ta na sima ya peuple naye. Donc ça ba camoro délicat, il est très important. Oyo mboka nini ezali ko landela peuple na été. Donc tout ça va peuple délaissé gouvernement par rapport à quoi? Donc le 19 le premier que peuple a mis en charge soulèvement populaire yangonde osa libération mboka ou bien président Kabila a comprendre que a sauvegarder makila ba congolais a lâché éponge à ça des mandats
asasali oyo akokosala akosala nyonso ye moko te moto akoyenda na nsima bakisaka juste mayele na ye eza bongo nde avion mpumbwe ebanda pa motu moko mosu abakisi kwa lipapu mosu ati avion mpumbwe pourquoi biso baafrikain tokokoka kose complétatize te tolingaka biso nyonso kaka égoïsme ezala na biso motema mabe oyo toa nango tokoka kolingana te motema ya koyina moningano parce que moninga aza koavance congolais nazo comprendre te tokomaka biso na biso bacongolais tala ndenge komba lelo ekomi babagarre entre na bango badivision parce que komba ezalaki liboso yeni eboti baparti politique ebotami na komba makambo ebele po ntango ebotami na po eza toujours na même idéologie mais po nyonso échanger Jean Muzenga po nyonso échanger ezomanke nini ezozanga nini Jean Muzenga asa ye donc bato balingi comprendre mboka bolanda Jean Muzenga toujours. Est-ce que Jean Muzenga, est-ce que quand il y a des manifestations pour Kabila dégager Banine, notre monayoté les cas de manifestation mon col Banino nazo bunaki président Alongwa to monayoté Jean Muzenga ça l'interview moko boye comme ça toi le baboye que oui to lingi changement na mboka na biso mais tant que bino pe ba sa père beaucoup ça appelle quelque chose comme ça tu boyo quand il y a entre bino boyo peut ça là que toi tu as un message pour l'aime ça koko yo quand l'aime ça cause déclic l'aime ça le message n'a mieux au passé beaucoup mieux qu'est-ce que tu en penses quand il y a un démarche na ça là il y a on a bien déjà kokoni ni kokoloba ko dénoncer il y a on est bandé na loba que na toujours na ça la expertise mais il y a nini quoi il y a terrain na mon combat et zaï nango il y a on a quoi ko yesu na idéologie à combattre ezalaki déjà na moi et là se porter bien pas parce que avant idéologie et botama nga déjà na lota na monango mais bref ba nous ba lota ye nani Jean Muzenga bio lota donc ça moi mon so bato ko ozabina kama badon ya ba prophète bien sûr mon so na domo bo quelque part ceux qui oyebi ko utiliser ngo onomona donc Jean Muzenga na komibenga prophète na komibenga na inte mais là lota ki ngo mais pourquoi lota oloba ngo te parce que biso ba oyo toza bato to la Congo na coulisse ngana lela pona Congo na ba né 2001 avant mouvement na kombe banda on est na coulisse c'est-à-dire na coulisse na chambre nanga souci mboka bokechu wa ya mbosala nanga so ayebi très bien na ba 2003 tato mdaka na ye makambo ya présentation ya album na ye Congo déjà mais tant que aussi sentir star congolais na koko permettre que le baboyeke ozole la Congo en cachette parce que ce que total libya en France ezaka na Jacques Chirac Obanoma qui est président ba battre qui entre yena na Le Pen mais c'est Le Pen les français ba Monique Jacques Chirac a koko ka Le Pen était comme qu'on se sentir en danger seni ba star ndem ba bimaki ba lobi boyeke be star nyos bo bima biso sont manifestés pour l'Open à l'écater. Mais tant que star, ce qu'on veut sentir danger, bon, pourquoi on contacte les économes sous star comme ça, télé, mais là comme ça et tout, et permettre Kabila l'on a pouvoir. Nazo Bisayo, Maramon a reçu il y a 2003. Vous comprenez? Il y a un pressentiment il y a 2003, on a sentir que vent oyo boulot na nango et se transmettre na ba congolais nyonso. Mais tant on la combat les lonenge komaka nenge vent e yaka nanda kumsaka nzambe mais na tante na leka na nani na baki tenga na mona kango na santa kango non il a que depuis 2003 mais tant que sa père au banda déjà mais là au banda makamuna sa pezaki na neni ezaki na neni benenga ne bandeki na neni il est ça qui s'appelle les canaux télé ça peut côté na 2014 na 2014 le bibo ouais ezaki na 2003 mais pourquoi on est qui na monde ya politique était au défendre ka eloko zo concerné politique au défendre ça on doit comprendre bien donc là très bien naza muto natala expertise mais à terrain oui de yo préfère les en cachette et on dit manayo tant que ça perd on sentir nanda so na bato bazaki tout en tournanga na ba mko congolais au comprendre mko congolais no telema mko congolais no ça ba marche pour na mboka et il a très important mais prévaner na monango ekokisama donc yango lelo o na lo sala yango mo lelo yo ke na koti sikoyo na lobite ke na la politicien
naza juste disciplinaire ya nation mais nazo ça la expertise ben merci Jean Muzenga question nga suka ezali ke pourquoi ba biso ba congolais toza begoïste lingani to amité mabe entre biso congolais koko tongate na photo déjà to lingana raté to s'enviaka tout le temps to na bolingoté et là on ni sali ke même na biso ba congolais ba diaspora na poto to na nyonso to na facilité ko somba yao to na facilité makambe belé to lingana te ki motema mabe na ça dû à quoi? Il y a Kindoki. Donc les vrais faits ça jalousie, les vrais faits ça que tout un égoïsme, to linga nga mingi kinga. Donc après Jean Muzenga kiminga ya ngande mtezo boma biso ba kongo ngozo sa ke to lingana te quoi donc c'est là pour moi un peu spirituel en fait. Il est un peu pour moi quoi trop spirituel. So tel ba congolais au ba vivre na Turquie. Au ba lukanzela au kota poto ba solidaire. Ouais. Mais so ba koti kakawa système est changé. Oui. Parce que tout na base te ya défendre en fait. Base ezate. OK, soto kangami na base mo loka biso to s'accrocher na Kimbangu na Lumumba. Tout ba bit na biso ya défense na biso. Mais soto to kota kawa tout ça envahi na ba système ya politique européenne, liberté de choix, marambo belé, individualité et tout, nan droit nanga et tout. Mais surtout même on a mbutu to va ko gérer yango te. Yango ezo bota biso ce qu'on a moteur mabe na biso déjà ya mboka parce que mutu da a déjà na mboka nanu asalate a ebi via musalate to via industrialisation to yebi yango te to doit apprendre nyonso awa to doit en fait bazo to doit découvrir monde industriel monde oyo ya évolution yango do moi ke to za perdu parce que to za na racine to kangité donc on ba arabe pourquoi bazana ba ata ba yawa izo ningisa bango te et ko ningisa moi muke on senti que majorité bazana boule moko parce que bazana boule que bazo a respect bazo contrôle mboka baza ba arabe il faut que arabe dominer bazana bit mo ba ou baza et pourquoi biso peto koko sala ngote neti bango tozonga na authenticité tozonga na idéologie ya Lumumba tozonga na idéologie ya Simon Kimbangu mais poto zonga bongo siko photo sala ni message ni tokoko pesa poto zonga na ba idéologie wana zoloba message on zoloba ke ba nyonso bozo conscience liboso de deux to c'est innover to zonga na ba coutume parfois est très aussi important mamu ya église ça bien mais surtout père de culture na biso o ya vrai toza ko embrasser nyonso mundele za mabe toza maela mundele mais to garder culture na biso ba chinois baba la technologie mais ba roza buzo ba ya mindele te biso toza ko envier mindele na buzo bana bango omoni mwana zo yebisa mama ne longa kuna tala mwana poto mwana poto c'est donc on sentit que maturité faible d'esprit, faible na maramnyonso. Donc toyeba ko garder ba valeur na biso. To so ajouter c'est important ka communauté na biso to lingana amour. Donc si on comprend bien tozande bilanda landa tozo imiter trop mindele. Ya moi comme ko embrouiller biso un peu quoi. Parce que toza na pepe na histoire oyo la nation na simate do c'est l'histoire oyo toza na simate ya Lumumba na ya et Simon Kimbangu parce que minelo biso to bengana o to bengana na Congo indépendance c'est comme to là ce qu'on indépendance c'est comme ba 56 ans ba 56 ans si je crois au beso quoi 60 ans bana o balongwa kuna wana bano balongwa kuna na ba parents na bon baza vivant lelo baza vivant baza na bakanda wana yo mwa ki baza ba gouvernement tout ba boycott na ba boycott ba parents na bon baza lelo na ba 80 ans ce soit longwa kuna ba 20 ans baza mais na espace wana tala Congo na ekomi tala Congo na ekomi tout évoluer tout qui tout donc on va où tout dans ya Congo mo fort Congo moko évolue Congo moko intelligent Congo moko ya développement pour te développer to kanga ba Simon Kimbangu to kanga ba Lumumba na biso to défendre idéologie na bango
tozo mayele totonga Congo na biso muta yo tonso Congo azate Congo ezaka ngana yo biso na oto otala na yo otonga Congo oyo asali flat wa musaka sa compagnie ya nini ya courant musasa compagnie ya nini ya batio congolais ka somda bandi flat nous soka flat ata mayele teke ngana sala ata mo bampul pona kota na ni kwa na flat wana mutabani Chine yo pe Chine ni o boule même pas donc congolais ata bilala na fait to c'est innover na ba point belé to c'est innover au moins qui mutasali vert yo luka sous vert au créer. Donc c'est ça Congo, on a un petit exemple pour faire réveiller le peuple. Donc tout le temps pour ça il y a Congo lobby, un Congo fort avec amour net pour combattre faiblesse nabiso. Merci beaucoup Jean Muzenga balobi rendez-vous zaka moko le 19 décembre. Biso nyoso ba congolais to bimali banda vraiment donc to belela to bundana vraiment que pour mboka na biso ezala na changement pour la mboka na biso ezala na changement donc j'espère que tout le monde a eu quand même na marche le 19 décembre na cause obi na cause ate balobi na kacha makusa bamsu balambaka bamama balambi bamsu ba servaka ba préparateur de table bazali pe bato baliaka bazalaka babi avant soulèvement na après soulèvement ezali après soulèvement pesant pour ça bato babi banyos bako ke na affronter et là bato ba na quoi na front na bato batikalaka pour na kengela mboka donc na éviter so na front ou bien na mukengela mboka donc totara ne mukeli même so sweni ne ngoza na mpona mboka na biso Congo pona 2017 o espérer éloigner les gars en 2017 pour na Congo et là le bosso dans na bolingo tribalisme kufana kati ya Congo to tata bo mama bo après nyonso ya après na respect ya constitution respect ya baba loi na biso après évolution roya na. D'accord. Message nous ko passer pour le peuple congolais pour tout tika ko c'est envire comme ça là et tout au go passer message ni ceux qui amoni moninga ana voiture na ya bien à le bara félicitations qui a envirié pour changement ça ma message nous ko ça peuple congolais yo ka que dans la vie il faut s'y battre ça sert à rien qu'on envire. Ouais la vie est toujours chemin de fer donc bolingo karane ona oyo na ko répéter kaka ils a bolingo ko accepter moninga to ba ko sala to dans esprit ya discernement des esprits so mon esprit ya motin mabe ko mo dominer yo boma yango matsa excès bolingo donc bato ba talanga na bike boza ebele ba jili mwila saga magie ba Jenny Justice ya parmi mondele les japonais au Quito na kacha Belgique na pesa ba mbote na bato nyonso balinga Jean Muzenga boss Daniel mbali ya Nicole na kacha Gan ba mbote su et pas Dani Tsunami na pesa ba mbote pa bato nyonso Laura Tendance Zadio Congolo na kacha Angleterre quoi bato ba belé. D'accord. Ben, en tout cas, Jean Muzenga, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. N'a sepeli beaucoup Kosolanayo. Donc, balobike ça perd azaka zobate. Donc, biomo boromona au nyuso Jean Muzenga lobby. Donc, boromona que c'est l'homme d'action. Hein. Aibi marambe belé donc côté politique azali, côté bilamba azali. Côté tout azali. Donc, batbandon quand ça être sa père. Et celle qui est la zoba, nous avons zobate. À lobby, les camo est très important. Bah président monsieur congolais, football baka, ko céder place. Au bêtis des ans de mandat, au côté qu'il a peu mutu pe, aya ko meka pe na tournaille. Donc ce na biso ezalika que les 19 changement ça la matomo na ba résultat bien. En tout cas, étoile d'amour la fille à longue jambe vota kaka. Nous avons la présence de Jean Muzenga. Les sapeurs entre eux s'y connaissent quoi. Donc Jean Muzenga, donc comprendre yo. Donc merci vraiment, merci à trop. Antoinette, moi à Popé mon colo je t'y fais
Des 1000 bisous, Dadia l'angolaise, Maman Pauline, Bibiana Estrella. Donc, ben voilà, non, ça nous bat bisous à trop. Nazaki na Jamouzenga. Faut pas ça bien. Ouais, d'une image, soyez bien. Nazaki na Jamouzenga. Donc, ça y est, émission na biso to lobeli nyonso, to lobeli ka sapité parce que Jamouzenga penza la kisi ke na vieza ka sapité. À la kisi biso ke aza un homme complet. Donc là vraiment les bota la démission pour comprendre que c'est un homme complet. Autosepeli. Donc ba fan nyonso balingaka site na biso www.panzasango.congo. Babi Mikolo Panza Sango ya Congo Edino Image. Edino Image Panza Sango Congo mokile santi nyonso na nko bakota na nko Edino Image na nko Panza Sango na nko sango ko même na ba parler na nko. Nyonso na nko Eric de Bordeaux na qui causait na matanga donc toutes mes condoléances les plus sincères donc ben voilà on est ensemble. Rigen Kassa na kacha Anvers Rigen Kassa Olivier Mosengo baya nyonso ya Bela Eric Poulet de Lausanne Balobi Waterloo Mokonza Italie, la Waterloo. Grande journaliste Diamataye. Frangin. Ah, Takaka. Ben écoute, merci beaucoup. Nandenge, Namandeko, Balandi Bisso. Donc, j'espère que l'émission MC ça nos plaisir. En tout cas, Bisso, t'as eu plaisir à trop. Hein, Naja Mouzenga pour nous créer émission. Donc, les émissions montrées qui toquent, le Bélignon sort. Donc rendez-vous Ezakaka Moko le 19 décembre ba Congolais nyonso to bima pona biambo kanabiso école d'amour la fille à longue jambe. Parti. Paris bazo s'ennuyer ba bisenga mokonzo ba mama bakota Paris bazo s'ennuyer mouvement za pena trotter olia pena ya bien za sous bakota Paris te koleza moko na kata Ivry awa et pas ya serre na biso ba bi na restaurant Ewaka ni José ba bi moi ça pembe tina mabolongo ni José le bela bango liloba moko merci mokonzo ba mama oza mi José la reine de Lyon ba bi moi ça pembe te dans restaurant oza ma casse kolia kitoko komela kitoko nga alie malangwa na lie na taba donc goût ba bi c'est maman Ewaka quoi et Wakana Ivry et puis la qualité c'est pas la quantité ça veut dire que ah bah bina goût on a besoin qui ridaté a besoin qui ridaté donc lemba ya goût ya chronique ba goût l'Afrique ko lia le boulot za matonge mais on a poto comprendre donc so la reine Michosa confirmé donc elle est bien la Mélie bien la là chez Waka chez Jeannette nganda sans polémique soye olia bilo nyon sa mokili o Afrique olinga. Si vous avez envie de manger les plats africains, je vous invite à venir manger chez Maman Jeannette, Maman Ewaka, la femme la plus belle, la femme qui est gentille et propre. Elle est très accueillante, c'est une belle femme. Ça, je vous confirme. Ah, penza so boye, boko sepela. Ah, tozanga elorote. Elo nyonso olimolia ezali. Olingi pondu po maza muluba la nga mingi pondu. Donc pondu ezala raté. Olingi makelele pe. Okolia yango. Donc nyonso ezali. Donc boye bele boko sepela. Ba fille bien be bazali. Et j'ai beaucoup de respect parce que ce restaurant est un beau restaurant où le milieu est convivial. Donc j'invite tout le monde à venir ici chez Maman Ewaka. C'est un restaurant où on boit, on mange et la cuisine est bien faite et bien cuisinée. Donc on le suit par rapport à sa bouffe, voilà l'accueil au fait, voilà. Vous savez, je connais, ça fait, je sais pas, ça fait 10 ans, je connais. Donc on est là pour... Oui, Ngaï Jeannette, comme on a Jeannette, et Wakeza Combo restaurant. Donc Nazana Ivry, Binomo Bomoni, cadre propre, donc Bolembisi, donc Mbisi Kitoko, Bilonyo Kitoko. Et Bella Tinamikua. Voilà, donc et puis c'est Kotarapena Tinamikua. Donc voilà, on a Katka na Olamba. Pas faire na biso Jeannette et waka babi ko lia kitoko makaya. Oh my, angwande tinga lula langa malangwa mais na lia ba malangwa mais et puis c'est kota makamba boye non na mona te tina kuta ba tata suka. Donc vraiment ko lia kitoko ko mela kitoko. Ba boye pe. Ce mona basa kitoko yawa, ngomona ba voejo yawa donc c'est waka simbigwa dans les bons